Bomoni Mobutu. Et puis, à l'objet que jour, basalele délivrance sawa. Azongi na mobali na kwe oyo na bare zawa na toding. Ngala zalaki mama zali pembe nyangaye. Mutu wana ye aleki. Mutu nini? Aleki mutu moko boy. Balabala. Bazali lokwa mutu ezalaki penza bien te. To mona kaka abandi koyeba. Mobutu yonde tata yo mukonji. Na mona kaka mama Kimi ayeko kangala na pembe. Zoka posa na ibisoli kam. En tout cas, j'ai envie maintenant de te dire quelque chose. Ayeko bengai. Elle lui a appelé après. Lorsqu'elle lui a appelé, il lui dit en tout cas tu pries le véritable Dieu. Aujourd'hui je vais te dire la vérité. La vérité qu'on avait refusé de te dire pendant que tu grandissais. Tu vois tel que tu es là. Nous et toi, on n'a pas un même père. Toi. Maman na biso tango azaki na libala. Lorsque maman était encore elle travaillait chez une autorité quelque part. Cette autorité sortait avec elle. Et c'est comme ça qu'elle c'est comme ça que toi tu es différente de nous. Alléluia. Amen. Tu es différente de nous. Tu as ta manière de... Voilà pourquoi nous te considérons comme quelqu'un à part. Alléluia. Amen. Papa na yo, ton père, ezali Mobutu. C'est Mobutu. Maman no bandoko sala na Mobutu. Ta maman travaillait chez Mobutu. Nde Mobutu apesa zemi babota yo. C'est comme ça que Mobutu l'avait engrossé, on t'a eu. Nde sali ke yo, maman ba se séparer na maman. C'est comme ça que papa s'était séparé avec maman. Et puis nde sali ke babota yo. Et Bomoni Mobutu. Et puis à l'objet que jour basalele délivrance sawa. Azongi na mobali na kwe oyo na bare zawa na toding. Ngala zalaki mama zali pembe nyangaye. Mutu wana ye aleki. Mutu nini? Aleki mutu moko boy. Balabala. Bazali lokwa mutu ezalaki penza bien te. To mona kaka abandi koyeba. Mobutu yonde tata yo mukonji. Na mona kaka mama Kimi ayeko kangala na pembe. Garçon azalaki aveugle. Le garçon qui était aveugle. Combien aveugle na poto? Il est devenu aveugle, lui qui était à l'étranger. Il ne voyait plus. Alléluia. Amen. Voici na ye. Sa femme. Blocage. Quel blocage? Moi ça azana cicatrice moko awa. La femme a une cicatrice ici. Ba opérailler. On l'avait opéré. Ba ko la cicatrice wana. On peut nous présenter la cicatrice. Ba opérailler. Il avait subi l'opération chirurgicale. Cicatrice elingaka maye kende te. La cicatrice ne supporte pas l'eau dessus. Moi ça tambola loboko kaka boye. La femme marche toujours les bras comme ça. Quelle douleur sur la cicatrice. Douleur aiguë. Des douleurs aiguës. Cicatrice yango wana. Voilà la cicatrice. Moi si asakaka asomona ka banyoka ezobimile akofanda boy aloti nyoka. Asoka libumunyoka ezotambo. Akoyoka bazoyebise keba nyoka za libanda wana. Soki atali kaka nyoka akofana na mbeto boy nyoka asa atali ka boy. Akimi mbango. Oilikambo nini oyo bandeko pasi nini oyo bandeko. La femme est restée dans cette souffrance parce qu'elle a commencé à ressentir le serpent qui marchait dans son bas-ventre. Elle pouvait rester par moments dans la distraction. Elle aperçoit seulement le serpent à ses côtés. Elle peut entendre même à l'oreille, on lui dit, faites très attention, dehors il y a le serpent. Et elle sort comme ça, elle trouve le serpent. Elle peut sursauter sur le lit. Elle regarde le serpent qui l'observe seulement comme ça. Mais elle s'inquiétait, mais ça c'est quelle souffrance avec ces serpents. Quelle souffrance, bien-aimé. Elle a maigri. Elle ne pouvait plus manger. Toujours des pleurs. L'homme d'un côté. Elle est devenue aveugle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe. Seulement dans la souffrance là. Dans leur souffrance. Elle a entendu une voix lui dire. Connais-tu Kabundi Walesa?
Luko oluka kabundi walesa. Tu dois faire l'effort de chercher Kabundi Walesa. Ozo sambela. Tu pries. Mais nzamba pesi bato makasi ndenge na Mais ndenge. Dieu a donné des forces différemment aux hommes. Hallelujah. Amen. Bana na nzambe nazo yebisa bino. Peuple de Dieu, je vous dis, Bwana mwasi aye kofongola boya aye kokuta biso na ndenge tote ya kawa. la femme nous a découvert sur YouTube. Elle a trouvé Abandi kolanda. elle s'est mise à nous suivre. Abandi kolanda. Elle s'est mise à nous suivre. Itangu ya solanda. Pendant qu'elle nous suivait, Abandi kopusa na pepe na télévision. elle commençait même à s'approcher auprès du poste de téléviseur. Ne aye koyoka siko lilo baba zo yebisa na butu. C'est comme ça que la nuit, elle a entendu une voix lui Amoni dire. Jésus-Christ. Elle a vu Jésus-Christ. Alati nzoto walesa. Jésus-Christ qui a pris les corps Aso de yebisa Vanessa. ye. Il lui disait, Luka origine na yo. tu dois chercher à connaître ton origine. Obungisi origine na yo, identité na yo. Tu as perdu ton origine, ton identité. Luka yango. Tu dois retrouver cela. Asutuki na mbetu. Elle sursaute. Akeyimba na moko na gode. Elle est allée directement dans son corps. Abandi koluka mikanda identité ya mboka kuna. Elle commence à chercher ses pièces d'identité. Asu yango ezambe. Elle a trouvé les pièces d'identité. Balingi bazonga identité. On cherche à me voler mes pièces d'identité. Alali lisusu. Elle dort encore. Bayebisi identité wana On te. dit non, ce ne sont pas ces pièces Luka d'identité. ozo identité na yo. Tu dois chercher à connaître ton identité. Wana sasali bambula. Là, après avoir vécu Pesa des années, mulinga des mbote. années, tu peux saluer ton Yebisi voisin. source ya ba problème pe ezalaka. Les sources des problèmes Il faut existent. yeba yango. Tu dois identifier Saint-Esprit cela. a révélé bato baza pembeni na Le yo. Saint-Esprit va te révéler les gens qui sont tout autour de toi. Eloko nini salemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Jour moko azo sambela na butu. Un jour, alors qu'elle priait, la Amoni nuit, vision monene. elle a eu une grande vision. Abengi siko na Kinshasa. Et là, elle a téléphoné à Abengi Kinshasa. grand frère na ye. Elle a téléphoné à son grand frère. Fina bango nyonso na famille zéro. Là, leur vie dans la famille, Bango zéro, nyonso zéro. eloko moko te. Tout le monde dans la famille, il n'y a rien qui Situation marche. difficile. Des situations Surtout compliquées. ye. Surtout elle. Ye kaka. Surtout elle. Donc abando mona ke bandeko nyonso bazolinga ye te azaneti mutu moko à part. Elle constatait que ses autres frères ne l'aimaient pas. C'est comme si elle vit de manière isolée. Atuni grand frère na ye. Elle a posé la question à son Grand frère. Grand frère, Yebisanga. dis-moi la vérité. Papa na maman. Papa et maman, Baboyanaka pona nini. pourquoi s'étaient-ils séparés? Ndenge nini papa alo mama alongo akende na bandundu. Qu'est-ce qui a fait que maman puisse quitter le Papa, mariage tu pour connais la aller à Kinshasa. Bandundu et papa est resté à Kinshasa? Alléluia. Amen. Des grands frères bandi koloba. C'est comme ça que le grand frère a commencé à lui dire, Benga ngai après. en tout cas, appelle-moi après. Nazoka posa na yebiso likam. En tout cas, j'ai envie maintenant de te dire quelque chose. Ayeko benga ye. Elle lui a appelé après. Tango bengi ye. Lorsqu'elle lui a, elle a appelé, Alors yo so sambela nzambe ya solo. il lui dit, en tout cas, tu pries le véritable Dieu. Lelo nazo yebiso vérité. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Oyo toboyaki koyebiso ndenge okolaki. La vérité qu'on avait refusé de te dire pendant que tu Ndenge grandissais. ozali wana. Tu vois, tel que tu es là, Biso tozali papa moko na yo te. nous et toi, on n'a pas un même père. Yo Toi, mama na biso tango azaki na libala. lorsque maman était encore Abanda dans le kosala mariage, pa mokonzi. elle travaillait chez une autorité quelque part. Mokonzi wana. Cette autorité, Nde babanda kobima na ye. cette autorité sortait avec Baye elle. kobota yo. Et c'est comme ça qu'elle Yango ndo t'ont eu. ozalaka différent na C'est biso. comme ça que toi, tu es différente de nous. Alléluia. Amen. Ozalaka différent na biso. Tu es différente de nous. Oza ndenge na yo. Tu as ta manière Yango de... ndo mwana biso tobanda komonoka mutu à part. Voilà pourquoi nous te considérons comme quelqu'un à part. Alléluia. Amen. Papa na yo Ton père, ezali Mobutu. c'est Mobutu. Mama no banda kosala na Mobutu. Ta maman travaillait chez Mobutu. Nde Mobutu apesa zemi babota yo. C'est comme ça que Mobutu l'avait engrossé, on t'a eu. Nde esali ke yo mama ba se séparer na mama. C'est comme ça que papa s'était séparé avec maman. Et puis nde esali ke babota yo. Et toi, tu étais né après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pona nini moyebisa nga likambo ndenge wana Et te. la sœur dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit pareille chose depuis tout ce temps?
Tango sikoyo mwana mwasi abandi kosambela. Alors lorsque la fille s'est mise à prier, Amoni mama na ye. elle a vu sa mère. Azo senge bolimbisi. Sa mère qui demandait pardon. Maman sa kufi. Alors que sa mère était déjà Abandi ko décédée. benga Désiré yaka. Elle commence à dire Désiré viens. Ba bengi Mobutu aye. On a appelé Désiré Mobutu qui vient. Ba ye ba senge bolimbisi. Ils sont venus demander pardon à la fille. Limbisa biso. Pardonne-nous. Ya lobi men tala fi na ngese beba. Il dit mais regarde ma fille est déjà Fi na ngesa susu bien te. ma fille n'est plus bonne. Tala ndenge na koma. Voyez comment je suis devenu. Nasa na pota ba sola ngai poumon. On m'a fait opérer au poumon et j'ai Tala pote zo sala tala je ndenge suis na resté avec la kondi. cicatrice qui me fait mal. J'ai maigri même. Alléluia. Amen. Ba yebise problème ezate. On lui a dit en tout cas il n'y a pas de problème. C'est pas Okobonga na grave. yo. En tout cas tu seras Nzambe bien. na yo asali ke toye ko ilakisa yo C'est makambo. ton Dieu qui a fait que nous venions te révéler ces Bana choses. Nzambe nazo yebisa bino. Bien aimé, je vous dis, Mwana mwasi amoni sikoyo elongi. la fille a vu le Amoni visage, ndoto. a vu maintenant un Moto songe. azoya na ngomba. Quelqu'un qui descendait du Tango moto montagne. azoya na ngomba. Lorsque celui-là descendait, Atala boye eza ye. il les regarde, c'est elle le Alobi me o ezanga. Elle dit, mais ça c'est mon autre moi. Ye mwana zoya. Et puis elle vient, Aya yambi moto abanda ko ya. elle est venue embrasser celui qui venait. Aloti ndoto. C'était un songe. Kaka koyamba mutu wana. Le fait seulement d'embrasser Cela veut cette dire personne. bazwa ki azalaki quelque part. C'est-à-dire, on l'avait possédé, on l'avait prise quelque Nde part. esprit na ye Et ezongi. maintenant, c'est son esprit qui lui est Ezongi pa na revenu. ye. L'esprit est Kaka revenu. à kozonga wana. elle. C'est fait seulement. Mwana mwasi amoni ka nzoto esali. Oh! La fille se retrouve, la chair des poules. Maladi esili. La maladie est partie. Mobali akendeki na hôpital. L'homme qui était allé à l'hôpital, Batraite miso. on a traité les yeux. Mobali ayoki malamu. L'homme a recouvré la Miso vue. efongwami. Il a recouvré la Mwana vue. mwasi elongi ezongi. Le visage de la fille est revenu normal. Mutu babanda kofinga akomaki na elongi ya koko. La fille qui était maltraitée, qui était devenue comme une vieille. Ese na bato ebele bakozala na vie. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui peuvent être vivantes. Me vie na bango quelque part. Mais leurs vies sont cachées quelque part. Bazosala na servitude. Tu peux être dans la servitude. Bazosala bazozwa. Tu travailles, le monde des ténèbres Bazosala récupère. Toi, bazobebisa. tu travailles, les ténèbres détruisent. Kaka Il Nzambe. n'y a que Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Moto akoki Nazareth. kozongisela yo oyo Il n'y a obungisa. que lui qui peut te restituer ce que tu avais perdu. Akolongolo na famille wana. Il va t'enlever de cette famille-là. Akorefele yo. Il va te révéler. Akomona situation. Il va voir ta situation. Pe akotraite ya. Et puis il va les traiter. Est-ce que kotia maboko? Mwana mwasi azongisi elongi ya Mobutu. La fille a vu l'image de Mobutu. Azongi pe ndenge moko bien. Maladi esili mobali na ye. Ayaki awa tobondelaki mpo na ye. Image ezalaki na bondelaki mpo na ye ntango azalaki aveugle. Na lobi kende nzamba kosala. Mobali ake amoni mwana mwasi azongi normal elongi ezongi normal. Bandeko na nga baye kokende na ambassade po akende kosalisa mikanda ba passeport ya bakongole po ayawa. Akoti boye mutu asaki na ambassade alobi mwana mwasi oyo aye oyo bapesi photo awa akende te. Akende te il faut tokutana na ye. Et il y a des images où son mari était venu ici alors qu'il était aveugle. On avait prié pour lui et on lui avait demandé de retourner. Mais lorsqu'il est retourné, il a recouvré la vue. La femme de l'autre côté est redevenue normale. Ils se sont rendus maintenant à l'ambassade pour obtenir le passeport congolais afin de venir ici. Mais il y a quelqu'un qui est venu donner une consigne comme pour dire la fille dont la photo que voici ne doit pas aller, elle doit m'attendre, on doit se voir. Tango mwana mwasi akoti epa mutongo. Lorsque la fille est entrée chez cette personne, Mutongo bandi koyebisa ye. la personne commence à Yebisa ngo sa na famille nini. dis-moi, tu es sorti de quelle famille? Sinon te na kosala lo passeport te. Sinon, je ne te ferai pas les passeports. Nga za congolaise. Elle a dit non, mais moi je suis Habité. congolaise. Il dit non, Elongi na yo. ton visage Eza ya Mobutu. ressemble au visage de Mobutu. Ah, Ndalobi te. elle a dit non, Ya solo. c'est vrai, tu as Naza mwana raison. Mobutu na yebaki pe te. Je suis la fille de Tala Mobutu. Je makambo ne le savais eleki. pas. Alobi ngai nazali kosala na Mobutu. Voici Tango ce nga na qui est tali arrivé. elongi na yo. Et le monsieur a dit, moi j'ai travaillé avec Mobutu, mais quand je t'ai regardé seulement, Namoni Mobutu j'ai mobimba. trouvé que tu ressembles complètement à Mobutu. Nde mwana mwasi ayokoyoka ke famille ya Mobutu babandaki kosala soki anniversaire soki anani akufaki soki anani ayekokende pe na famille ya mona Belgique wana akomi na famille ya Mobutu akomi kuna ase présenter bato nyonso bandeko bana Mobutu bato mosusu ndeko na biso baye basali rituel basali biloko moko boye mpona komeka soki aza ndeko babandi kotutumba lobi ya solo makili ezobouge
makila bazototuma boy ya afandi wana bayambi ndeko na biso ndeko na biso. La fille a appris que la famille de Mobutu en Belgique célébrait, je ne sais pas à quelle occasion, elle s'est rendue aussi là-bas. Arrivée, elle s'est présentée que moi, je suis l'une de vous, je suis l'une de vous, je suis la fille de Mobutu. Tous les enfants de Mobutu l'ont reçu et la famille l'a reçu. Et la famille a commencé à faire certaines pratiques traditionnelles pour savoir si réellement elle est leur fille. Mais on a prouvé qu'effectivement, nous sentons notre sang qui bouge. En tout cas, tu es notre sang. Elle est venue même ici à Kinshasa. Lorsqu'on a fait la délivrance, on a trouvé ceci. Lorsqu'elle était encore enfant, en tout cas on ne l'aimait pas. On disait en tout cas toi tu n'es pas notre soeur. Elle avait suivi sa maman à Bandundu parce que sa maman s'était divorcée alors qu'elle avait 4 ans. Elle a suivi là, là il avait déjà des enfants. Elle a suivi sa maman à Bandundu. Lorsqu'elle est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman avait aussi des gris-gris. Elle lui a dit, je dois te donner des arachides pour manger. C'est ce qu'on a trouvé dans la délivrance. La maman lui avait donné des arachides comme pour protection, pour manger. Chef coutumier, oh maman, grand sorcier. C'est qu'il y a l'homme à Kekuna Skoy. À côté de mobile, maman est grand sorcier, maman est nganga. C'est qu'il batinde kende na Kekuna Sombanguba. Aka Sombinguba. Aye Nanguba, apesi maman naye. Maman est à Kamatinguba, apesi mobile chef coutumier. Chef coutumier a sali biloko, a zongseli maman naye. Maman naye apesi nguba wana lié. Nde sika azwaki nyoka wana. Nyoke bande ko contrôler ye. Nyoke fanda kakabo ye. Nyoke yaka na mbetu elali. Asutuki bo nyoka yandoto te. Nyoka ezalika ka place so zo kende nyoka pe zo tala ye. E yoka ka bien. Nyoka kitsaka mutu kaka boy. Ata na mutu ya na porte adinga bim. Ba bisi tela nyoka. Nyoka ezalika ka boy. Nyoka. Hallelujah. Amen. Mina nzambe na bino yo. Amen. Kaka jour ya monaki wan. Na nyoka. Na nyoswe. Na elongi na ye. Na identité na ye. Na vie na ye. Nyoswe zongi. La sœur était allée rendre visite à sa maman à Bandundu, mais la maman avait déjà trouvé un autre homme. D'un côté, la maman avait ses gris-gris. De l'autre côté, le monsieur était chef coutumier. Mais lorsque la fille est arrivée, avec confiance que c'est ma maman, la maman lui a dit, on doit te donner des arachides ici, tu dois manger. C'est pour ta protection. Va acheter des arachides. Elle a acheté des arachides au coin. Elle a remis à sa maman. Sa maman, à son tour, a remis au chef coutumier. Celui-ci a fait des incantations. Et l'a remis à la maman qui donne à la fille. La fille a mangé, mais c'était là la source de tous les problèmes. Parce que les arachides qu'elle avait mangé, on lui avait placé les serpents dans sa vie et dans son bas-ventre. C'est comme ça que à tout moment, elle pouvait apercevoir les serpents. Même sur les lits, les serpents les contrôlaient partout. Même en cours de route, elle marchait avec les serpents. Mais les jours où on a prié sur elle, tout a changé. Les serpents est parti. La vie est redevenue normale. Ces identités sont retrouvées. Bien aimé, c'est pour dire tout ce que vous avez perdu. On peut nous montrer dans les images comment j'avais prié sur son mari quand il était ici à Kinshasa. Il était aveugle. C'était au bureau quand j'avais prié pour lui. Ici, dans le bureau. Là, ses yeux ne voyaient plus. Il avait... On peut voir même la photo de la sœur. On va jumeler ces deux photos là-bas. La photo de la fille. Voici la photo du feu Mobutu. Voyez leur visage. Il y a des ressemblances. La sœur est là. Soki na anniversaire ya liwa ya ndeko na ye soki bakomi yango na mulangi wana soki zanga soki na
Ocha photo muso ya Mobutu ya noir blanc boy. Nazo senga na mobali na ye Mobutu ye wana. Bocha pe photo ya mwana mwasi. Soki bocha kango oyeza koto ngeza la bien. Essayez de jumeler les deux photos. Nazo senga mobali wazalaki avec la kokikoya. Mwana mwasi yango pe. Nous demandons aux concernés de s'avancer. L'homme et la femme, ils sont présents au milieu de nous. Ils peuvent s'avancer. Kokoya liboso mwana mwasi. Telemawa. Longola kasi bango ne longi na yo. Yo pe miso na ye mone. Cameraman boko benda elongi mwana mwasi. Vous pouvez prendre le visage de notre sœur. Cameraman oko sala obende elongi. Bomone elongi na ye. Écran géant, moi j'ai écran géant. Surtout, caméraman a vu bien, on a vu bien. Zongona, la dibosso pour un soit qui dibosso. Bon, mon elongi na ye. Bozo plan wana oyo nde bien. Bomoni Mobutu. Et puis alobi ke jour basalele délivrance awa azongi na mobali na kwe oyo na bare zawa na to komo na ngona yebaka te. Atelemi na kwe wana. Batu moko bayeba bandi ko yemba, mutu moko boy abandi ko yemba ka nzemu. Mutu abanda ko yemba nzemu ndenge ni. Pese micro. Lobana lika mundenge sale. Délivrance et puis tous les gars qui na prière il y a premier jour il y a lundi ton papa si ça du côté maman le but il faut aller à moi dendon pour à se plaire qui coller dendon donc comme il a coin kaka il a venu na biso à l'église alors to pesi mbongo ngala zalaki maman zali pembe na ngai mutu wana ye aleki mutu nini aleki mutu moko balabala bazali lokwa mutu ezalaki penza bien te to mona kaka abandi koyeba Mobutu yonde tata yo mokonzi na mona kaka mama kimi ayeko kanga na pembe ni abi na mutu azali ko soma biyo oye ozo ko leka ka Mobutu anga ni kenda na yeko yemba ka Mobutu ye abandi chuka banyeli sus Mobutu yonde papa yo mokonzi yonde yo mokonzi tata Maman totala ni kana mama akangi non comme tu c'est les maquillants des oganga to uti na prière les ali kambo identité yoka na ndikambo na bandeko muto uti ka boy muto alibo bato alibo mo ba mona kama kama bato alibo mo yoka makama tu peux interpréter. Les fous là ont l'habitude de voir quelque chose. Ils voient aussi des choses. Parce que, imaginez, après la délivrance, le papa et maman sont sortis parce que maman avait envie de manger quelque chose ici au coin. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, mais il s'est retrouvé un certain monsieur qui était apparemment fou. Curieusement, il a commencé à chanter Mobutu yo yo yo, Mobutu yo. Ouais, regardez. Mobutu yo yo yo. Nasina mwana mutu moko ya Nzambe azolinga kokota na hotel akende kosala makambo ya mabe ya kindumba mutu aliboma soloba ba pasteur na bino pe pokami kosala kindumba mutu akimamba
Est-ce que kobeta maboko makasi pona ndenge nini moto aliboma nzembo ya Mobutu oyo ekende kala biso toyebi kutu makamo yo kwene koyemba nzembo ya Mobutu ka soko amoni kaka bango batele Mobutu yo abana koyemba nini Mobutu yonde tata yo mokonzi yonde yo mokonzi tata mama bato akala bayebi mbala moko mwana mwasi akimi akangi mobali na ye moto ango azolanda kaka azoyemba nzembo na ye nzambe makile bandiko ganga. Là, c'était vraiment les contacts de sang parce que le sang a commencé à Nous demandons à toute la famille et les enfants de Mobutu. Veuillez récupérer votre soeur. Elle a dit elle n'a pas besoin d'argent. C'est Dieu qui lui a remis, qui l'a remise à son identité. Tala yenda ndenga sali kingo boy. Yo cameraman so oyo basoso kuna wana ya bien. Tala Mobutu penza. Kukungwendu. Azolela tala sko yesko. Na Mobutu sikoyo. Photocopie. Pesa moninga mbote loba nani akoko yeba ko sala makambo aboye nani soki nzambe te dis-moi qui peut faire parler soki nzambe te qui peut révéler ces choses si ce n'est que notre Dieu. Mwana mwasi pe moko ya Brazza La France okopesa na bord mama oyo micro ndeko alléluia. Bon, nazali soki na lali na komona mutu oyo la musanga na buto efsanga kendo luka identité na yo. Bon ngana banda oyeba te identité nini o baza otindanga na luka. Ngana osote na mbetu na keka ngamba na ngana ebise bazo efsanga na luka identité na ebite na okay we la saki na ngana katikati ya butu na fungoli saki na nga na moni identité na ngai ay motema esepeli na zongi. Na olala suba ebisinga ba identité oyo te biso tozoloba na okende koluka identité na yo noki kaka ndengwana esalinga mikolo emingi ezo se passer ka bongo autant toyoko koma na 2022 na décembre pasteur Wale Sasaki prière moko ya une semaine potokota 2023 autant tokoti sko ba prière wana 4e jour nanga na tindeli grand frère nanga message pour na bana osola na mutute na tinde grand frère nanga message na ebiseke na PCP mbotete na lobi ya otikinga boye pona nini ba mona répondre alobi de ma petite sœur chérie na tikiote na ba disco kotuna ye mama ba kabona ndenge nini na papa abaneko kolinga penza koloba te après nga na ebisenga bite oza eloko moko yo bomba il fallait oloba yango mba mosko abandi ko ebisanga eleki na ngai limbisanga nzambe oyo zo sambela nzambe ya papa wa lesanda fungoli mutema na ngai eza na secret moko oyo to bomba de prix kala ifa eto ebisa yo mais na banda koka ko ebisa ote mama atikela nga po mama kufa mais nzambe oyo zo sambela kolela na o nyoso benga nga poso na loti identité na nazai ko benga emeya na zo lota bazo ebisa na luka identité zaka nini oyo ebisanga. Et puis kokola na ngai ba grande sœur na nga chaque fois ba ngalobanga ke oza différent na bisote kendo luka tata na yo mais na yebite soki tata o ba bazai ko tindanga na yeba kipete à l'après grand frère bando ebisanga yo moni ndenga na zawa ngape na za tata mususu esala yo pasite tata na yo o biso o nga na yebi mama tikela nga maloba papa o ya boti yo papa biologique na yo aza Mobutu mais oh zakine na ndako aza papa na yote donc esala nga pe bien te lokola mobali pe na zakine emiso ezaki akokufa il fallait les 31 tozonga na hôpital po ba salela ye opération après yo comment on appelle vision à mi balai après na ye komona vision
ntango na lali na lali baye kolakisa ngai vision baye kolakisa nga mama liboso ava balakisa nga mama namimonaki naza likolo namiyebei na oteke ezalaki nga na etage moko mosika mpenza ndako moko ya moke likolo namoni moto azokita me namonaki te ezalaki nano mpo azalaki likolo ntango azokita asimbi banini azokita akomi ti pembeni asenga nazalaki na mwana bamoto na mitali ngabi me oyo ezali ngai te nazoyebisa sikoyo mwana azalaki me oyo ezali ngai sikoyo ngai bakangi nga kitamba nakomi lokola koko bazipi nga miso bakangi nga monoko ndenge nini sikoyo ntango apusani pembeni ngabi Rachel na bandai koluka po kombo na nga Rachel nabi Rachel na bandai koluka yeyo nalongoli sikoyo kitambala nafungoli ye miso nalongoli monoko mbamo nayambi ye to nayambi ye mbala moko nasutuki ezalaki ndoto nayebisi mobali sa micro pembeni à l'après deuxième vision naye kolota namoni mama po asakufa aye sikoyo epa na nga nayebisi nga nga nayebi ke bato bakufa na bato bomoi bazalaka esika moko te me koma yo oye epa na ngai seke oye kozwa nga soko oye kozwa nga zwanga kaka nakende mpo nalembi na douleur apasi ya pota oyo naokoka lisusu te zwanga kaka nakende bamoko ayebisi nga bi te naye kozwa o te abengi Désiré siko ntango abengi Désiré namoni mbala moko papa Mobutu akiti na chapeau na ye na kane na nzete aye place ye azalaki place sikoyo totelemaki ayebisi abi tala mwana na yo ngai nayebisi nga bi pourkui ntango bozalaki na bomoi bopresentaki ngai te me lelo bokufi bozopresente nga pourkui nga nazobela natuni sikoyo papa Mobutu nayebisi nga bi oyebi ke nazobela na souffrir vi na nga mobimba alobi nayebi nayebisi nga bi oyebi ke basala nga opération bakata nga poumon moko alobi ke nayebi ayebisi nga bi zwa benga mobali na yo tutisa mutu na yo na ngai bakanga biso na yo foto mbala moko sikoyo nazwi mutu na nga na tutisi epai na ye ye pa tutisi na bengi mobali na nga akangi nga na ye foto ntango akangi nga na ye foto mbala moko to nasutuki namoni ezalaki ndoto na ye kolamuka sikoyo nayebisi mobali na nga bi sikoyo nga nazoyebise nga alobi yo nyonso tu olingi kosolola mingi nga nazobenga okanga ngai foto yo ozolinga okanga foto te ye sikoyo tolali nga laki ekango foto ndenge nini nga bi kasi na ndoto tabi ebongo nga sikoyo nakotaki na ndoto mpo nga nayebaki yo benga nga okanga foto mbamo nga na explike sikoyo ndoto wana ndenge ezalaki nde naye kosutuka nde naye kolamuka après nde mbala moko nzoto nayo ekomaki ndenge nini après ntango en tout cas na souffrir na 22 ans ya souffrance ya douleur ya pasi ya opération bakatenga pour mo cicatrice wana oyo bopapa alakisi oyo donc na souffrir nango makasi ya makasi ebanda osala nga lokola moto ya moto mpenza moto natiaki baglaçon natie baglaçon na congélateur nakomaki kolia baglaçon lokola nguba soki baglaçon natie esili il faut na banda kobuka sikoyo baglace oyo ekangama na congélateur so na tene na fenêtre namoni mikolo wana neige ekwei nga na obima libanda nayebisi bango kaka nabimi libanda nayebisa bango elo nakesala te nabi nakeka magasin ntango na obima baneige ya bato ekangamaka na bavoiture nga nazokanga yango lokola nguba naliaka yango mpo pasi oyo ebanda osala nga na ndako na banda kolata soutien te nazalaki afa alata soutien fo natia kitendi moko eza lokola esume natie na se natie soutien likolo siko mwana soki amoni nga nazomona mpasi ndenge wana mwana nga moke ya suka omona ye azwi ayebisi nga namoni ozoka mpasi nga nalobi na liboso na owangana naloba te mpo napesa bango mpasi te alomonaki azwi atieli nga prédication ya paster walesa mpo tosi toya na ye mpe awa ayebi ke nazala nalanda yango mingi atieli nga prédication na chambre ayebisi nga abi tala kasi paster walesa nga nake na salon omona ye ake na salon atikeli nga prédication nazotala donc nakoma lokola esclave moko na chambre na bana bango mo ekoma kosala bango mawa na pasi so na epi okomaki neti koko elongi nakomaka lokola koko donc koko me bandeko na nga moko soki nayebisi baoke na oka pasi baoseka ngai bamosusu na oyo bamessage nazomona nde baoseka nga tika naomona nde bazoseka nga ebanda osala nga pasi ata so mabe ezali mais il faut que eba pasi ya moninga na souffrir na moni pasi so na ken hôpital faut ba kotianga
nini babibende moko eza petepete babando kotianga ntina zolo fo ebima na nkingo ti ekota place epote ezali po bazwa kaka morceau moko ya moke place pumo ezalaki ya kokata bazwa kaka morceau wana bayeba soki nalia nini eloko nini esalanga bongo badokter baotunanga babinanga oliaki eloko ninga bibaneleki ebele nayebi eloko et puis moto aopéraki ye eloko yango ntango ake abandaki ne kobela te ka moto afamille ayebisi ke bo kosana yo ke ozobela kaka okosa wana ke na hôpital bazomona maladi te loboko na sanzaka makila zoka nde complicité ya satan na hôpital wana alingi abima docteur moko abengi alobi yo yaka basali examen mosusu boye oyo bakuti pumo na yo ebebi pumo ebebi ndenge nini oyo tosala opération basali opération wana ya bizarre wana epuis ntango basali opération ake libanda azomona clair te azonga boye babengi docteur asignaki docteur alobi eza ngai te donc ndoki aye akoti azwi elongi ya docteur baopere ye na ndenge ya mabe nde batiki eloko wana loba sikoyo kaka ntango yo omoni makambo wana ndenge oyo ozongi normal mbala moko na mobali kozonga normal na elongi na yo ndenge ezongi ntango nayoki makambo wana nyonso ndenge eleki na bapriere wana ntango nasalaki ntango mobali na ngai ekobika nga mpe ntango nde miyambelaki wana douleur oyo banda osalanga esili don nde naza boye nalati ka soutien pamba natie elamba wana te don nde naza osala boye don nazosala soutien donc ozongi normal oui naza tranquille pasi wana esili cicatrice ezali mais pasi nde esili cicatrice ezali pasi esili pasi esili mpo badokter balobaki ke pasi na ngai yango eza ntina liwa na ngai et puis image ezali balobi image ezali balakisi ndenge abanda kolia baglace libanda souffrance esclave ah po Bernard alobi ke baimage ezali ntango banda kolia glace wana batia image ya noko na yo grand frère na yo ndenge abanda koloba grand frère azali na Kinshasa aza lingwala esika mobutu abanda koya na lingwala place nini na Bukama 228 na lopango ya kwa ezali na lopango ya famille Bukama 228 et puis grand frère wana lobi ntango babanda mobutu abanda koya yazaki mwana moke mama na bino abanda kokosa abanda olobaki ye leki na bango suka abanda kokosa mobutu ke leki na nga suka siko grand frère na yazo lobona nde abanda kotala makambo nyonso courant ezokende bazoboma courant kote nyonso oyo courant soki alobi soki aye bakati courant azaoya na vewe na ye bazaoya na camarade ne mo patanga kitango yaki bazaoya na vewe bazaoya na vewe moko courant ese kufa wana mama tiki libala na ye kuna aye okutana na wana mama tiki libala ye na famille aye okutana de bakutani na ye na grand frère na bino na bimineti leki na ye azu présenter leki na nga suka me wana ye bi bani na ye te ça va boko tia image ya grand frère na ye comme non nani Rachel action de grâce. Ça va. Nous ambassons nos grâces. Action de grâce. Nous ambassons nos grâces. Vous allez bénir. Vous allez na famille na yo ba reconnaître yo. Nzambe na biso asala nos grâces. Boyo kamalamu libela. Lokola nzoto na ezongi normal maladie esili. Mobali na yo pe miso na efongwami. Amen. 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 Merci. Laissez le micro. Olobi na famille ba maman na yo baba baza combien? Oui, na famille ba maman na ngai ba botami 12, il y avait 10 sourds. Donc, 10 sourds. 10 sourds. Bango ka mi balende bazaki bien. Car mi balé maman na ngai na leki na mobile ba ki malam o batikala nyos bazala ki baba. Alors et ça là qui na famille sko mobimba nyosa ba maman baba basko bosa combien? 60 et quelques années papa le vit parce que ça va me malentendant sourd mais oui donc il y a plusieurs générations où il y a qui n'a problème il y a audition bon na bino baboti bino na maman bosa ba sourd combien? Oui tant maman boti biso de la mine moko ala ki baba donc il fallait comme elle andati 4e génération donc dès si manango ka ba yibaki nini nani ayibaki mutayibaki mbishi atata wana ezalaki moko ya famille ya koko ya mwasi bangonje ayibaki nini bayibaki kwanga na ye mbisi na ntaba bongo mutu ana lobaka nini
Mutu wana lakelaki mabe alobi nini? Mutu wana lakelaki bango alobaki ete mutu ayibi mbiti na ngai na ntaba na ngai oyo nabokolaka bana na ngai bababa misatu. Ye na famille na ye na libota na ye mobimba bakobotaka bababa na bababa na bababa na bababa. Nde baboti 60 baba. Nde yango wana famille ekontinuaki ndenge wana kati na malédiction. Donc mutu akoki koréussir aza te, mutu akoki kotombola mutu aza te. Nde tokontinuaki ndenge wana. Il faut bato bayoka réclamation ndenge ezali. Côté ezotala mwana mwasi mwana mobutu. Concernant notre sœur qui est la fille. Alobi ke kaka tango bayambaki ye wana. Il a dit que lorsqu'on l'a reçu, Bayambi lisusu te. on l'a pas encore reçu. Donc ndenge ezali ke période mobutu akufaki bana babimaki ebele na balukuta na makamususu. Donc ezali désordre. Na minito yango nde nazoyebisa bandeko mobutu botala ndeko na bino. Bana mobutu o bazali awa botala ndeko na bino ye oyo boyoki histoire ya makambo ndenge yaki botala ye na elongi na mbebo na ye na miso na lineti bozwa ye bien na lineti na ye. Cameraman obendi ye na lineti na ye. Donc mobutu ça va. Ok, Kofan. Bonjour, Nabalandino sur Radio Télévision. Bonjour, Bandeko TikTok. Bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier. Bandeko trouver une photo sur la Cambo, il y a une promotion na communauté congolaise. Donc, je pour la communauté Nabiso pour la promotion. Promotion, il y a bilo qu'on a eu au TKK, marchandise na yo, oyo so azana posa ya promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa to za posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité. Pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tout ça ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza pour ça pour na promotion na ba congolaises ba o tout banda biso ndeko contacter biso to ça yo promotion na. Merci Nandeko nyonso à partager. Merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na Katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.